Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolina lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayo ton futur mari ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayo. Voilà, bandeko na ngai oyo ezali publicité ya te oyo tozali komela oyo bozali komona te ya citronnelle, yango wana ba coordonnées nyonso totie et puis tokotiango vraiment na bokebi nyonso bokotanga bokomona ndenge nini okoki ko commander te na yo à partir ya ndaku okotika na internet obeti awa bino mo bomoni obeti et osala bien kobimisela yo ndenge okomati okommander te na yo eza te moko très bien. Vraiment bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre simple servante qui vient toujours là pour vous donner des informations et puis pour vous aider à comprendre un peu comment vont les choses dans la vie quoi. Voilà bambote ebele yenge kande topesa na bandeko na biso bunu dia Congo, vraiment kintwadi na bandeko na biso kimbangiste boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique, respect toi sakidila moyo na bandeko na biso ba chef coutumier oyo balandaka biso na bokebi nyonso tokei pe kuna tosengi merci ebele na ba oyo nyonso basepelaka ko s'abonner oyo bazali ko partager ba émission. Vraiment merci Nzambe apambola bino bisika bizu bino na contribution na bino positive et massive. Et puis tolobi lisusu vraiment toza na se ya sous les baobab bino moko boyebi salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman ba oyo batikaka biso te boza awa na se ya sous les baobab ezali bozomona bino moko awa toza na te ya bulukutu, awa toza na te ya citron, boyebi déjà ba effet nango oyo ezali kolongola cholestérol, ezolongola ba graisse na nzoto, en tout cas ezali très bien, obésité nyonso ezali kokweya, eza guya bien kopesa pena bana eza malamu makasi oya koto yo ezali kolongola ba douleur ba pasi ba crachat ba misala kaka ebele bino mo boyebi te a été toujours bien pour le corps. En tout cas ça la bien au mélango avant là la pesa bien ata ekosubisa yo na butu et ozala susu très bien pona esokola pe barin bandeko na ngai boya ebele
olingi kozwa te na yo obengi numéro ya telefone yango wana nasili kolakisa bino na sport obengi obi obengi la danoise na kopesa yo bacoordonné ndenge nini okozwa te 4 points cardinaux ya monde boya bokozwa te ata oza na Hong Kong ata ozali soki na Singapour wapi place ozali te oyo ekokomela yo ça ne pèse même pas eza na 20 sachets na kati facile à faire donc boya ebele bokozwa te na bino na pepele place mosusu eza te ya ezaka awa na London donc oza obligé chemin kaka moko donc benga kotika la nsima te e osala bien bino moko boyebi wana mama leki na bino to mela mwa moke esalaka bien toyeka tosolola nde tosololaka malembe kaka nde nayebisaka bino tokokóma na biso donc tozalaka presse te boyebi il y a un bon moment tozosala oyo tozobenga live together eza très bien bandeko na nga ezokende bien yango wana omoni tozoya toujours tolobela yango vraiment bobenga kohésite te kande nayebisaka bino soki osepeli obenga la danoise kotuna conseil na mutu te yo prier kaka soki osambelaka na église catholique obeti pena marie losako soki osambela na binzambi kota jeune na yo soki mpe oza moto abima sambelaka nde bosambelaka mais ya benga la danoise okozwa vraiment oyo tobengaka kasling ya bien kosolola na ngai je vais t'expliquer comment ça se passe tobimisaka biloko nyonso na net te talaka badongolo miso batricheur bazangaka te donc wana eza na masolo ya kati soki oye bandeko na nga ozwa suite ya tokos toye na biso tosololaka nde tosololaka topesaka baconseil bandeko na nga parce que mbongo eza pasi mbongo mpenza mpona kozwa yango eza facile te mais soki balobi bayiba yo yango eza lokola otongi ndako tokotongisa ndako eza pasi mais mpona ndako wana bakweyisa yango bakokweyisa yango kaka na mokolo moko mosuku tekozwa pas même 1 heure du temps ndako nyonso ekweyi mais mpona otonga ndako bamosusu bazwa ba 15 ans ba 10 ans ba 5 ans ba 3 ans ba 1 année mwasaki mwa nini mais yango wana balobi soki otongi ndako bioza na mbongo il faut kobatela yango bamama oyo bazosala bacommerce oyo bozokeba nzela Chine banzela Lomé banzela partout oyo ozokende o nzela ya Angola nzela Congo Brazzaville yeba kobatela mbongo kopesa confiance na mutu te zwa mbongo na yo bamama nde tobande bamama kala banda kosala otongi mwa singa bamama kala baya banda kosala bongo zwi singa neti kato lo baloko ceinture moko boya elamba ozwi yango otoboli kote moko kote moso okangi okotisi ata mbongo ndokuna na kati okoti ozwi okangi yango na luketu yo wana olati jean na yo olati liputa na yo yo wana voyager oke Chine place nyonso okende okei parce que okende na toilette oza na mbongo na yo place nyonso olali na hotel olali na mbongo na yo surtout so okende na bacamarade parce que biso peut-être tozoboma na biso peuple congolais tozoboma na biso tozoyeba te kimotema mabe oyo tozomema ngo ti wapi bandeko ezali pasi na mawa mama na biso aza mama moko aza veuve akufela mobali na ye atikali na bana oyo ye azotangisa sikoyo alobi abandi kokende na ye Chine a partir kaka ya Congo Kinshasa bandeko na nga mama na biso akendaka Chine ake na Congo ke Chine asombi en tout cas ake déjà ba 2 ou 3 fois ezopesa bien bana baotikala na ndaku azwa mwa bacousine na mikolo bazotala bana en tout cas ezosala très bien moi de compte final na ye bafutaki ye ntango mobali na akufaki bafamille ya mobali balobi pesa biso ka mwa symbolique oyo etikali mama kota zandu debrouiller bano bazana bana mike oyo bande nini otangisa bango bandeko mama biso ntango akei basali mpe baconnaissance na bato bazalaka kuna parce que ntango bato bakendaka Chine bagarçon moko bazalaka kuna bayedaka bayaka ta mosuku kozwa bango déjà partir ya aéroport déjà ntango bookoma so obengaki olobi tokoya na vol ya air boy bango deya bapetia confiance na yo bakokoma déjà wana sur le terrain bango moko bazwi yo
bazana bamsuba bana ba voiture bozui taxi soko koma ina batongo amso OK ka hôtel otiki moi valise parce que kuna ezaka question à temps ezate ko komi bande opema te ka le même jour on so koma ina tongo donc moi ko lia moi nini yona obandi déjà parce que batambola kapena na ndenga mukete so ba uti kuna ba ye ba mama na ba tala makolo nde evimba bango yango na bino ba man bosa ba commerce ndengwana soko zongi moi te ya bulukutu esalaka bien na citronnelle omeli yango pona ko récupérer santé bande konanga mama wana tango akeya komi na avion azaki na mbongo na ye achaka ngoka ye achaka mbongo na kati ya sac à main na ye achaka mbongo na kati ya sac à main place atie ba passeport na ye atie ba makamba papier na ye nyonso na kati ya sac à main azwi mbongo na tiongo na enveloppe mobo ya kaki atie akomi pe soki pa komaki mbongo akomi akotisi pena na kati ya sac kuna bien mama na biso tanga oleka na immigration amonaki mbongo na ye pe ezali asimbi mbongo na ye azwi pe passeport na ye pe akotisi pe sika wana bandeko na ngai tango siko akomi bakutani pe na ba jeune fille moko na salle d'attente wana kande bazelaka bakutani pe na ba jeune fille moko boye bango pe bazaka ba congolaise kaka bazokende pe na Chine bango pe so bakokende pe so pe kovanda soki pe ezalaki koteka soki pe nini mama wana pe akomi na bango mo boyebika biso ba mama congolaise toninga na biso ba masolo politique pe koteli bango ka wana ba solo masolo ti na ndenge avion et komake aye pe ko se retrouver même kiti na mwana mwasi moko azaki parmi ya bana basi wana bande ko mwana mwasi atela bandana suki ya mututi na suki ya suki na songa linzaka mwasi propre classique ba fier. Oh, tu vois là, voilà. Bah, français, potou. Maman, pendant le bien, zui, mouta, confie, bah, niko solo là. Maman, papa, niko expliquer, vina, na kena na Chine. Boy, bazo solo là, pendant, bah, bah, ndoko kolbana, bah, garçon, bah, edaka, yo, banani. Au foutera, bango, combien? Abi, ngana, yebi, bah, oh, koutou, bazaka, bah, foutera, cherté, même hôtel, bah, sur la hôtel, moko, bien, bah, hôtel à 5 étoiles, à 4 étoiles, la prix, bien. Andiko, bah, bah, garçon, bah, kosaka, ou bien, dengeni. Donc, ah, bah, niko, kotsa, maman, na, bah, moral. Bande ko na nzoka nde mwana mwasi na moyibi grand moyibi he soki pasalelaka na kisi soki ni mama na biso alobi la danoise chaque fois nga nakendaka na nga na Chine ata nake kosuba nazalaka na saka me na nga place nyonso nazotambola parce que nayebi ke identité na nga visa na nga eza kuna na kati jour wana bavandi siko bavandi na bakiti yango eza lokola 3 personnes mama na biso ya vandi na ye na coin fi wana avandi na coin mususu kuna na katikati wana mwana mwasi moko pe avandaki wana ye aoloba ne penza mingi te mais azalaki ka pe congolaise kaka bazo solo la ka nzela ti mbala moko mwana mwasi azalaki na deuxième na katikati wana ya kiti avion aye alobi ya mama nalingi nakende kosuba lekisanga ye pa lobi ye problème ezaki abia nga pe natelema kaka tokende kaka kosuba biso nyonso bazwi basaka me na bango badeko balobi na jeune fille na lokwa yo osuba no te bazwi basaka me totiki basaka me awa tala abi bokende na bino problème ezate bango le bake kuna na mulongo pe akosakana te mulongo ya na ezalaki mwa muke pona bato bazosuba wana baozela mwa muke basala ta mwa ba 4 à 5 minutes baozela mwana mwasi wana yiba mama wana ya veve kofungwa na valise na ye kende kaka kokota na enveloppe wana benda kaka enveloppe wana tala kaka boye mama ko pakangaki yango te akacheka mbongo na kati atie bombongo wana ezaki na apona memaka musuba memaka batindi yango déjà na Western Union mususu mama na memaki na maboka memaki valeur ya $8000 na ye bande ko mama nda zwa kaka enveloppe wana munene wana na bambongo na kati benda enveloppe wana saki ya mwa munene enveloppe munene ba enveloppe ya mikiete ya munene penza 8000 na kati ya bendi yango akamati yango akotisi yango na kati ya saki na ye akoti yango bien fandi na ye mama na pe tango aye kaka donc akipe na ye pe saki na ye te atali na ye pe te ye pe fi wana pe mo boye alobi l'air bango bakomika alobi ok bingo botika nga pe na kende kosuba
fi wana pa ke asubi aye kozonga bavandi masolo bapongi mpona ewumelaka bandeko na ngai eza pasi mpe mawa bakongole koyiba tokotana na ngai ntuka so na babeta lisolo na linga r monde akota na concert bomesana nga kaka bongo nasali yango mpe déjà 2 ans donc bosi bomesani bandeko na ngai koyiba eza babe. Premièrement yo ozoyiba mutu oyebi ye te. Oyebi te soki mbongo neza ya kisi, soki mbongo na ye eza ya voix nini. Oyebi te yo kaka misu pai yango na bato ebele bozomona bavine bango ezobeba. Lobi no boke kotondisa ba église bokomi konyoka ba pasteur papa nazobota te papa naza na ba problème la danoise lukelanga mobali toko tia kombolo na liste mobali azomona na te nzoka ndo zana makambo mabe oyiba biloko ya bato. Mama wana pes alobi mama to solo lina ye na expliquer que naza veuve na yebisi ekutu pe teke naza na mbongo na kati ya sac na check yango na boy na enveloppe boy eloko te. Mais dongolo misuka tanga koti ya monika enveloppe papa benda ngo koti na saki na ye. Mama wana vandi bazo voyage ba solo e comme isko bakiti ya bakiti fi yango sikoyo alingi neta banda ko kende mbangu wana neta abwakisa bango. Alobi mama na o comprendre ngai pe nazolanda ka bapa na ye. Na komi kutu kwesi na bi tantine pona bandi oke mbangu boy alobi te ngana linga ko traîner sikoyo te alobi te to kende parce que yo lo bai nanga soki to bimi de l'autre côté bato ba yo kozwa yo olinga pe na kota connaissance na bango o te mama na si na zwi numéro de téléphone na yo na ko bengo na hotel na WhatsApp mama na alobi te ngana lika na mona bango alobi na zo comprendre motema na kangami kana mwana mwasi yango. Moi, ça va ça le inviter nga wapi nga peka na okene mbango. Na ese dabi ser ezalaka te to yokana ki boyete. O ba ke ko laksanga bango sikoyo komi bando benga nga susu. To kende ka to bima ka nzela moko. Susu yanga ba komi ava ya yo na ba yete to zeli eza pe biete za ba mboka musika. Bango na ka ba groupe papa na fi yango. Mama na skota nga komi place ba laksa ba passeport wana. Siko ba sali neti milongo mibale. Fi wana sali nyoso kaka akena mulongo msufu mwana mwasi wana atika na mulongo siko mulongo mwana mwasi wana kendeki mwana mobali moko azaki wana comme si visa na ye ezalaki na mpe na problème mama wana sikoyo batali visa na ye avant ya fille wana mais akoti na saki atala boye enveloppe ya mbongo eza te mama wana azwi panique atranspire mbala moko ba police wana ba chinois nini boye pesa ba papier boye mama wana bandi ko luka moni ne passe pas mais azo mon enveloppe en mbongo te to ke bandi ko tala sko aripsi fi wana nazo comprendre te enveloppe en mbongo po ezaki ka déranger boye ba ok ne boye la qui ça va papier alaxi ba papier ok caché papa abimi de l'autre côté apandi sakina ye moi moi so tango kaka asko ba garçon ba heureusement nzambaza balamu ba garçon o ba coopéraka na ye ba ye déjà ko zoyer ba ye mama mère nini ya bimbi abina zo mona mbongo na ngai te boy moko lo bi mère valise eza komboni moko ke kotala fa fi wa tanga zo bima ba moko mère wana lobi fi yanga ngaki abi yaka tozalaki na ye tozalaki pena na oyo mususu donc te ba vandeki na kiti wana alobi titi boy ba garçon ba bia ser yaka ba ser boya nanu mde mère bozaki na mbongo ekei bozaki alobi mama abina kendeki kosuba yondo tikalaki bande ko moi sona ninga bunga mama wana numéro apesa ke numéro de téléphone ya lokuta ba garçon ba bloqué ba lobi ale biso so bino so fubo panza ba saki na bino bande ko mwana mwasa bandi ko trembler o nga na yibite po ni bo panza saki na nga bino momoni ba saki nyoso ba bibo ko panza ba saki tozo bengo bien tozo ba congolais ngo kuna bani ba chelume bande ko na ngai ba fungola na saki ya fi wana ba ke kokuta enveloppe mbongo mama wana bandi ko lela binzambe o yebinga azala nga veuve yo nga boko lela bana nga 4 bana nga taxa bango école privée bana nga na boya na kokitsa standard bana na ngai bana mobali na nga kufa na ni bana nga ba vivre à l'aise mama moso na bando beta ka miso bande kwa community ba sopeli ye mai donc ye soka futa kaka tika Chine ayiba ka batu bambongo na avion ye na ebité donc batali na saki na ye mbongo malunge zate
mais ayibi kaka liboke ya mbongo ya mwasi ya bato yango wana tozoloba bamabolamisa conscience ntango ozokende na voyage bumba mbongo na yo même oke na toilette même isaka mene na yo ezopese mema saki no ti na toilette ata batoilette avio ezalaka mike lukaka place oyo basokolaka mwa maboko wana pose mama suba zonga kotikela mutu te kolinga mpe mutu atikela yo mpe saki na ye te akoya kotikela yo saki ne boye mosusu aza na badiamba na ye akoki koleka ne na aéroport ya njili me kote bozokende okomona bungi yo ozomona ete olobi etikala memele saki okoma kuna baye bakangi yo nzoka biloko mabe eza na kati. En tout cas bosala attention mama na biso Adam alobi le même jour wana kokisu kosala bachate alobi azoloba $8000 mort mwana mwasi yango kaka misu boye boye na bagarçon nga banda kolobo bakoya kozwa ye na ndenge bawumelaki wana basali bien 1 heure dita kodiscute koloba bagarçon mosusu basiliki moko kuta zipoli eka mbata na aéroport abi mais ça ne se passe pas comme ça zipoli bambata abi babi ebote boke ba police ba chinois bakoya esala mwa mobulu na mbango ndenge bamama wana kei na ye na bato baya kozwa ye fi wana batiki ye kuna kaka na aéroport. Donc mama na lobi non peuple congolais tolingani te ki moyibi abi mwasi kitoko alati bien bangwanzo na ekoti ye na nzoto esimbi pe otali mwasi olobi mwasi nzoka moyibi alinga yiba mama to $8000 akende nango yango na bosala attention même na ba voyage tokena na ba bus oh longwe na Londres ozokende Bruxelles oyoki posa masuba elo osoka posa mema saki no na toilette ou bien ozui godi na yo eza na ba identité na yo parce que faut ba surtout soka yiba kesu na ba passeport balinga aleka te heureusement azoki passeport te po soka yiba ke ka passeport alinga ke mwasi wana alinga réussir kuna ye parce que aliler ya alinga bima na ye abimi na passeport moninga tango bazo compliqué ti akimi na ye pa ke na ye yango wana ata so ozo voyager ozwi mbongo che côté mosusu passeport na yo po bombi côté mosusu so bayibi ata mbongo batiki passeport bayibi passeport batiki ata mbongo soki ka yo tiengo ensemble na mbongo na passeport nyonso ekei yo ndeko nanga otela miso encore mikolo tokomi na ete mutu nyonso olinga voyager akende abima na ye mpe mwa moke na mboka esalaka bien bamama surtout mpo bamama oza na bana botika te bana bazalaka toujours enfermé na kati ya pays moko enfermé na kati ya quartier moko enfermé na kati ya ndako moko te c'est les vacances mpo banadia koplanifie place nini okomema bana komema mpe bana na ndako ya bato te kokende kotiela bato ya bato bacharge te bana na yo 4 o nake pa grande sere na ngai omemi mikumba ya nini yango toa na poto zo hotel ozwi bana hotel bozolala bien na ntongo bomeli ntina bino na hotel ale boketa la grande sere na bino bokoki kolia kuna na pokwa mpe bozongi na bino na hotel mama zwa hotel ozosala mbongo mpo ozala bien ozosala mbongo te kaka kolata kotongisa na Kinshasa bandako yango mpe botongisa na Kinshasa bamosusu mpe bazolalela yango te tokoyakala te na épisode okoya tokobetela bino lisolo ya papa na biso akuti okufa na Kinshasa atonga bandako 3 lelo akufeli kuna famille ekoti mobulu mwasi koto oyo na bana bandeko nanga bomona babiloko toyebi lobi te toyebi lelo vome er moko mpe toboyi te kotonga na yo boyembe meme isepelisa mpe nzoto zwa débloqué mwa montant moko boye kota déjà na booking.com oke koluka hotel ya chambre okoti mpe na baagence mosusu ya voyage bo voyager bozalaka na Londres awa boko voyager boketa na Manchester na hotel bana bamoni ata ville mosusu kaka na kati ya Angleterre bozalaka kaka na Angleterre bokoketa na Paris bokokende baville kaya pembeni ça n'est pas kaya makoki eza te kaka okangisa bana kaya esika moko bambongo nyonso ozwaka ya likelemba bazoyeba place ezokende te makambo nyonso osalaka bazoyeba te bana bakangami kaka na kati ya ndako te fo tozala vacances esalaka bie bandeko na ngai elongolaka mpe bastress bamakambo mosusu na ntongo mpo olamuki okobongisa mbetu te bato hotel babongiseli yo okei mpe batandeli bino mbesa bole
bande ko nanga ermo ça la rappelle na vie bien quand on a stressé na tongo nyoso otani mbetu même rythme ya vie yo banda obala oboti bana bakoli même rythme ya vie oyebi voyage te so OK voyage OK kana ndako bato na ndako bato tango kolamuka il faut lamuka tongo le msoza na poso la mulai bango déjà basi balamuki tant soupe balambi il faut sokola sou basali na ndako bato yo mtoke vacances c'est l'accès OK moi repos yango wana congé yango yo tant bo pongsa ba vacances na bino boye ba pe ko batela ba saka ben na bino ba papa ko batela mo ba god na kati ba train ba voiture ba métro place nyonso nini eloko nyonso ko utiliser pona okoma nesika wana vraiment to komi na biso na suka bande ko na ngai wana eza mama leki na bino la danoise bino mo boye bitoza na pepe ya sika o tozo benga live together ezali ko sunga ba oyo baza timide tozala ba papa mususu pe baza timide akoka na iko linga mwasi te na nzela ayoka soni abangaka papa benga la danoise ba numéro na biso eza wana eyebani na 0044 74 59 62 52 17 obengi biso tokozwila yo tokolongolo timidité tokolukelo molongani ya bien ba mama pe boya otambolaka na nzela o mibali bazomona na te mutu akobenga yo azate yaka na yo awa okozwa chance na yo nazobenga mingi surtout ba oyo baza na moins de 35 ans ba fille ba 32 ans ba 34 ans ba 30 ans oyo bazovanda na kati Angleterre boya mibali baza belé ya 36 ans zali 40 ans 38 ans même na ba fille à France toza na mibali ya ba 45 ans bazali na kati ya France toza pe na basi ya ba 52 ans 59 ans dans la France toza na biso presque na ba génération nyonso yaka oye lelo soko za na chance lobi ozobima na victoire ya mobali ya bien na mwasi ya bien na kati ya Canada toza na ndeko na biso mobali pa zakuna aza na 49 ans ye pa zoluka mwasi ba fille ya Canada boya ye États-Unis boya mobali ya sérieux mobali ya malamu boya ebele na kati ya Autriche naza na papa na biso aza na 53 aza na kati ya Autriche ye pa zoluka mwasi bandeko aza na séjour aza na ndako aza na asalaka aza posé ba mama bobenga yaka kozwa stabilité na yo surtout ba papa o bavandi na Autriche ba papa mitema malamu ba papa moko ya bien donc yaka ozonga ozala déçu te vraiment toza na ba mama na ba Belgique bazali ya ba 42 ans voilà donc toza vraiment tozo travailler bandeko nanga ngai na vandi na kati ya Londres c'est vrai je vais vous expliquer un peu pour na batebele bazoloba mais on ne comprend pas pour na nini kombo na la danoise bon la danoise eza kombo na ngai ya scène kombo na ngai ya sous les baobas mais na lingarango c'est juste parce que na sali na vandi mingi plus de 20 ans na Danemark donc na passé jeunesse nanga nyoso na kati ya mboka wana eza mboka oyo soki na lali na lota kango eza ba racine nanga pe tikala mususu kuna donc yango na porta kombo na mais na vandi précisément na kati ya Londres nazo travailler ka te pona bato à Londres te loin de la bino mo boyebi Jésus tango ya ba juif bandima été yango wana bino bato bozala mino na libanda bo benga parce que bato belé bazo kanisa oh ta yo zano na Londres kuna o travailler kana bato à Londres te bango kutu ba benga raté yango wana bino o bozala mino libanda boya bozwa chance na bino bakala ba témoignage eza nango ebele ki vantar eza nango na tina te to lobaka o batu boy to sangisa batu boy te yo yaka kaka okozwelo kwa malunga zalaka na kondima quoi voilà boti kala bien ba love bisika biso bizwi bino mama leki na mina lingi bino mingi mais bobo santé na cadre ka ya tina biso o ezo sala ke tozala na bonne santé bisous bye Bafati. Non, comment ça?
Centre médical ambassadeur pour Christ ezali kobenga bino boya ebele vraiment solution ezwami bande konabiso les ambassadeurs bavandi na Londres bazwi likanisi moko ya malamu ba papa ba mama bandeko boya ebele basali centre wana ezali na Kinshasa précisément na Kinshasa boya ebele pona boya kozwa ba traitement ya bandeko na bino oyo nyonso bazali kobela bolongola souci solution ezwami bandeko na biso bazwi solution na idée ya ko aider bandeko na biso o bazali maladi na kati ya mboka na biso tozali kobenga place nyonso ezwami yo na kati ya République démocratique du Congo bo contacter bandeko na biso pona solution ya bandeko na bino oyo bazali kobela ofuti mbongo na kati ya Europe basoigner ndeko na yo na Kinshasa. Vraiment, pour na ba contact, tozali bokoyi ko contacter ba oyo bazali na Londres, même partout na Europe, tokotia ba numéro na biso wana, tozali na papa na biso, papa Pagé, boko benga ye, boko ki pe ko contacter papa na biso, ba benga pasteur Tino, musika pete tozali na papa na biso, papa Guilain, yepe azali na biso elongo papa Guilain, bokoyi ko contacter bango, bazali wana pona service na bino boya ebele bazali ko traiter ba maladie nyonso médecine interne ezali accouchement pe ezali vraiment maladie nyonso ezali soigné hôpital ezali bien situé et puis ezali très propre boya ebele ezada ba équipement moko ya makasi e uti na Europe même ba maladie ambasu bazali ko zwa lobiko ba prostate pe ba papa bazozwa lobiko boya ebele solution ezwami. Oui, topesi bino merci bana Londres mbote na bino bisika bozwami et topesi les ambassadeurs pour Christ à Londres merci pour na œuvre kitoko oyo osali biso centre médical les ambassadeurs pour Christ à Londres ezali centre moko esalami na ba caractère international ezali précisément na Kinshasa capitale ya RDC na commune ya Masina. Félicitations na bana Londres. En tout cas, les bomoni ngai awa déjà bino ndenge ozomona kati oyo ezali publicité ya lisekite ngai na sana d'abord moto na belaki na beli makasi mele na komi na centre oyo bana Londres na moni telibiki na ngai monani po soin ya kitoko eza na kati ya Londres awa. En tout cas bana Londres bolemba biso te. Mama okomaki awa nini? Nakumaki awa ndiko na mama simutesala awa mimenga afone obuta awa. Oti na komini. Oti kana masina Petro Congo. Ok. Maintenant ndenge yaki awa tu boti ba impression les années par rapport à traitement de soir. L'impression est ça parce que est kitoko parce que premièrement na mon hôpital très propre. Deuxièmement, accueillant kitoko. Troisièmement, misali ezosama vraiment malamu. Différence nyomoni bisona hôpital bakanza